Bandeko batali ya Canal King Télévision bote na bino bisika nyonso bozu bongo opportunité ya kwanda bongo émission na bino réalité quinoise oyo ezali bongo émission le kaka bongo na Canal King Télévision epai wapi to beta kama solo eza koleka na bongo na République démocratique du Congo to beta kama solo etali bongo politique etali bongo sport etali en tout cas o nyonso ezali bongo ko se dérouler na République démocratique du Congo. Avant de présenter invité na rabotika na pesa bongo mbote na mona mboka Miko Njoli azali bongo na asima ya bilili. Merci na yo vraiment de ko Miko Njoli. Pour moko na lelo tozali bongo na invité na biso kombo na ye Jonathan Ngwele o azali bongo au parti azali bongo président national ya parti Amour du Congo ezali bongo proche ya Lamuka. Président Jonathan, bonjour. Mbote maman Patricia, mbote na balandi nyonso ya Canal King Télévision, mbote pe na balandi nyonso ya émission réalité quinoise. Et sengo mingi motinga motema kozala liboso ya bilobeli na yo mpona kosola mboka na bana Congo po ete toza kobosana te biso nyonso ete uta mibu misatu mena ete bandeko bakokamba biso na nko na défi bazwa mboka ekotambola te nakoliki ete na makanisi tokotyala tokosunga mboka ekende liboso maman Patricia. Voilà, merci beaucoup en tout cas président Jonathan. Na moni mo kolemba moke ka bagaz bozwaka moko ale 15 ezali si ko se manifester moko na lelo bagaz kaka te pe eza pasi ya nzela ya mituka mama oyi na bimaki banda tongo koluka koya mbangu korépondre na invitation na yo me nzela eza te bamituka bakoluka ni nzela eza te bazwaki ni mbongo balobi basala nano bankunki ole basala so banzela secondaire de Congo bila pe na ya baye gouvernement ya Kinshasa babomeli biso chemin de fer chemin de fer nyonso ekomi bawenze soki otali oyo ya komi na Kinshasa ekomi wenze otali oyo ya Lingwala ekomi wenze oyo ya Kitambo bakomisi yango parking. Donc mpona bango kotambola bakino ezokoconsidere bango te kotambola bakino eza intérêt na bango te mpona bango eza obeba intérêt na bango moko personnel. Voilà, en tout cas bandeko Lamuka bango nyonso bakana discours pratiquement moko tokotuna bongo ezali question ya liboso ezali bongo président Jonathan kosala ya biso l'artiste na ozaki bongo passage ya président la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi mais aussi président en exercice ya Union africaine na etali bongo tribune ya Nations Unies na 76e Assemblée générale. L'artiste ne kokosa la biso na makambo nyonso président Facha Lobaki. Matondo mingi maman ya yambo foko loba ete tango na koki te RDC akozwa tan ya maloba na banzaki obe na bato mibale na banzaki ya yambo na président Mobutu Sese Seko na 1967 ans azwaka ni maloba nakanisi susu autorité ya mokonzi nakanisi susu incarnation ya pouvoir nakanisi susu le léopard d'Isaïr Koloba na yokanisi susu président Mohamed Al Kadhafi o azwaki maloba comme président ya Union africaine na Nzambe. Est-ce que Congo eko réédité ba exploit wana te? Est-ce que au travers voix au Congo eko Afrique eko se sentir en sécurité te? Mais déception na ngeza ki makasi comme on a été ba question to banda eko zela ba point to banda eko zela ya malonga ba simba ba simbilité maman. Faut pas que bossa na été RDC zoki maloba kuna kaka na qualité ya président RDCT principalement na qualité ya président ya Union africaine pour faut que ba été mobu biso ndete ko kamba Union africaine mais na qualité ya président Union africaine maman toko ekoyoka soni ya kotala ete monde entier tala biso toloba lolenge kani toko koka ko gérer makambo na Union africaine te maman tala na yamboza qualité ba pesi na Israël comme membre non permanent ya Union africaine maman wuta mobu jomi na moko koleka maman Israël abanda ko senga yango ba pesa kete kaka tango RDC ye mbala moko azui présidence ya Union africaine o esepeli si ba nation ya monde te po ete bango ba koloba ete soki Union africaine endimi ko pesa Israël qualité wana ezali kani pona ba intérêt na ye moko personnel na Congo Kinshasa pour faut que ba ete Israël aza ko bunda na ba arme nucléaire ba valeur to ba produit ba tchaka na ba arme nucléaire wa oyi sala kete ba sala yango ko na Congo déjà wana monde entier ko tala biso mabe yami balé maman qualité ya membre non permanent à Conseil des Nations Unies biso so ete muto fala occuper yango mbulo ezaki Gabon mais RDC présentant ki candidat oya kepe kuna esali soni ba eta ya monde habité boni boko linga bozo nyonso biso nyonso yokana kete moto akozwa qualité wana mbilito eza Gabon ba yokisi biso soni susu toyeko kita susu mama puche salemi na Guinée Union africaine ezaki organisation ya suka ya kokoma mokanda mama na 17h54 minutes alors que ba nation ya monde ba réagir saki Nations Unies secrétaire général nango a commis na 9h biso Union africaine o toza moko ya regroupement place état wana eza na kati
to réagir na retard toke na Tchad maman ordre constitutionnel bafoué Union africaine qui ko participer na prestation à serment tala ba question parce ba Congo ba so monde banda ko zela ba réponse ba zuite tout est-ce qu'on a intérêt à biso moko Congo maman depuis maintenant plus de 20 ans batomine qui ba ko bunda komba moko notamment docteur Mukwege président de Martin Fayulu président d'Olf Muzito na ba biso to ko bunda poto zo tribunal ad hoc maman o ekoya ko établir ba responsabilité ya ba crime nyonso salema na Congo pour être rapport mapping et documenta yango pas c'est chose qui discours bandité sili moto asengi yango te alors que Rwanda senga tribunal ad hoc ne kaka na tribunal so sina zo yango Yougoslavie azo yango kaka na tribune wana est-ce que je crois Slovénie na RSS bazo yango pe wana siko biso point to zo yango te do ba wana biso ba na valeur te ba wana biso ba na importance te. Si vous avez une question, où est moins important pour aborder question à Covid, maman. Est-ce que Covid est simbi en Afrique? Covid est simbi monde entier. Les gens congolais va comprendre que de quoi au Cambabiso, à ce qu'il y a vaccin n'est pas qu'aux États-Unis. Pour avant, tant que tu as mon condimentaire, il fallait que tu aies un vaccin et le même au Bali, il montre qu'il y a eu vaccin et le vaccin qui vaccin les gens à doute. Pour nous qui dans les Nations Unies, il y a eu vaccin. Et puis maman, mboke za na pasi. Toza na ba problème ya état de siège ko senga misolo. Ko kena délégation à plus de 120 personnes. Pona ko sala nini. Ba to na nzo ko fanda wa te balanda pe na TV lo kwa biso. To na makambo élection maman. Organisation ya mapono maman, ils a problème na biso. Les élections font partie de la souveraineté. Comment na wana ndeko zo? Obina commenter ma yeloba mikona. Yango na ko biso makambo important to banai ko zela. Yango nete balobeli biso. Eza na niveau Afrique, eza na niveau Congo. Lelo Congo est le deuxième pays le plus malnutri au monde. Ils ont pas na biso nde ba potopoto ya malnutri qui ta na aéroport. Pona ni ko lo ya ba monde tete. Boye la biso misolo. Po ete to tombo la Congo, to longo la peuple na pasi. Boye la biso misolo po ete lelo congolais azana ba défi ebele, notamment défi à Bilia. Wana ba répondre yango te bakena biso na makambo ya Covid on dirait Covid esimbe kaka Afrique bakena zo na maponomi alors que mbongo kuti ya kocha pempo na ponomi bochete ba réforme bo salite. Voilà. Ndeko Jonathan apparemment bino bandeko ya lamuka c'est comme si nyonso Félix asala ezaka mabi na 3 ans oyo ya mandat ya Félix Tshisekedi point positif nini bino bo retenir bino bandeko ya lamuka. Maman par-dessus tout droit ba congolais ceux qui le Congo est tombwami ceux qui le banzele ezali na rien émission na retard te na koya kolemba te soki le babongisi salaire maman ngana yo tokozana na esengo mais yo yebisanga eloko nini oja ya sali ya malonga o ezo mériter babeteli maboko ezate loko les atene yango moya biso to créer les ezate to ese bato bino bayaka na bokonzi na programme eza soupi ya programme wana nde moto akosala mosala po te peuple na ye azala bénéficiaire ya ba retomber ya programme na bango eza nini maman gouvernance na bango eza na programme nini tala ndeko sama l'hôtel ki biso habité na 3 ans na kotia no budget 36 milliards 12 milliards toye na 2022 ekomi 10 milliards ata pardon te obe na Congo mama lelo ba ko boma biso mikolo nyonso na Kinshasa bato ba yeko komanya mandoki na Kingabwa tolo ba kesimbi na volet secrétaire esimbi na Kinshasa ba bomi étudiant cha makwete akosala examen na yakosala te pe ba bomi tolo ba kesimbi na Kinshasa ekomi soko marché ba beti lisasi soko marché ba benjo na balabala kwa ezoba. Non, ezako simba te yango tokoloba. Soko yebi a point positif, opesinga na to commenter yango. Voilà, koyoka yo to ko retenir que discours ya président Fachi na Otali Bongo à tribune assemblée ya ONI ezaki nango bongo raté. Sorti moko raté. À côté. Pour être attaque tout discours na ngana mito ne tokoloba eleki discours wana. En tout cas, monde banda ko zela ba yo ka ba défi nini yo déjà relevé. Na rappeler au maman. Na bozuaire de ces pouvoirs na nation na Union africaine to qui était pouvoir nation de Tchango sous les signes il y a promotion et culture maman les loyo we rançon na beta conseil samedi to promouvoir culture na niveau Afrique et peut-être qui discours hier de ces temps qui pouvoir na Union africaine banda biso to komi na Union africaine wana combien de festivals et salemi na combo ya Union africaine eza motunati biso mona dans un centre culturel te biso moko pas studio maman ngebi op eza pour ma réhabilitation tout ça nangote. Et ça va point où on a des photos répondre parce que na fait un mandat to kuluka to justifier yango bo justifier on a nini to yaki pour la culture qui tire et simbité to yaki pour dans les cités to comme deuxième pays le plus malnutri to yaki pour aussi ça va dépasser to comme 2 millions de personnes internes maman na bête ma beau passer. Voilà, merci beaucoup en tout cas de Jonathan to beta siko sur l'état du bon état de siège à présent Fachi azali ko se vanter na état du bon état de siège par l'obert kolongo la mesure wana ko lever mesure wana jusqu'à ce que paix et ko régner bongo na est République démocratique du Congo yo kab olili kabnisi nande ko Fachi déjà faut rebi ça été yete mto relever état de siège ils ont assemblé pour y avoir qui ordonnance à ko proclamer en go kaka ndinga article 85 à constitution PC mais pour na ko lever en go faut assembler
On a une réponse pour ça faut couper ça. Na se peut qu'il peut-être moi lapsus. Il y a mis balé maman. État de siège yé. Tu as vu ça qui va congolais qui a décision moko impréparée et populiste. Pour na nini maman, avant état de siège ya. Tu as qui na 8 groupes armés pour na 2 provinces wana. Ituri na Nord Kivu. Lelo yo maman to comme na 11 groupes armés. Avant état de siège ya, tu as 17 barrières. Le to comme na 21. Babé avant état de siège bazanda kokufa pratiquement tous les jours mais bande yewana kokufa on dirait diminuer côté est. Maman, kaka pour 120 jours état de siège, tu perds depuis de 3553 Congolais. 160 jours, tu perds depuis de 3553 Congolais. Donc, si on diviser en gros, en moyenne, tu perdras plus de 2 Congolais par jour. Oulobake Simbi, état de siège, qui peut résoudre Kimia. Est-ce que l'élo Kimi est côté? Kimi est côté. État de siège, qui peut ça la nini? Pour les ça. Paix sociale. Les lots va déplacer Bazali. Il y a un peu de l'obité. État de siège, la décision impréparée et populiste. Et soumis dans un kate. Et kolobaïte, et kolonga karati mokolo, il y a raison, bah, tchaki pour n'ango ici. Maman, raison, bah, tchaki kimia. Parce que kimia, ce que ils ont, tu continues pour mon point. Il y a un mot tout là. Tozan a besoin de kimia, il y a un moment où tu as des décisions les impréparées. Faut qu'on pose des jalons et réussite na yango. Bajalo réussite nango eza d'abord ko banda ko auditer armée parce que lelo na ko senga ite ara se rappeler na o ma ejezo na banda ko bisala bino chaque fois ite ko zo mokano pona est tala ba kambeza na kata flash show lelo mama est ejezo na za fier que état de cette journée memele kimia aussi en tout cas bande ko ni ba ko wa chaque jour aussi en tête minéral mboka na ko kende chaque jour parce que faut ko ba ite état de siège eza o to benga en français l'imposition ou la mise en place du pouvoir géré par les militaires. C'est l'administration militaire. Militaire n'a pas contrôlé. Ensemble national des aides sociétés. Bah impôt bah ko prélever qui contrôle ça. Bah minerai ko zo makuna qui contrôle ça. Tout le monde ba image ya ba militaire na kata ba puits minier. Yango mutuna mama. État de siège qui peut ça qui me pesi qui mette tout ça na ngoyo elongwa. Voilà. En tout cas, tu peux mentionner l'élection de Jonathan, président Fachi a confirmé qu'il y aura bel et bien élection en 2023. Glissement causalité, mais apparemment Bino n'a pas équipé dans la mouka. C'est comme si vous en avez encore rêvé, hein. Vous avez dit que là, vraiment, vous avez dit que là, vous avez dit vraiment essentiel. Est-ce que vous avez déjà s'est préparé? Est-ce qu'il fallait que nous regardions la tribune dans la Nations Unies élection est combien de Congolais vous allez on a peut-être 123 wana. Combien de Congolais vous allez qui wana? Ba Congolais vous allez Congo. 80 millions de Congolais bazana na Congo. Yebisa ni bango maponomi. Oye pona kilo bango kuna. Pourquoi nous te retourner to tche déjà combien pembeni? Pourquoi nous te retourner ti réforme ni jo sali? Aya yebisa biso ngwawa ke yo maponomi kozala. Faut pas outa rappeler biso po eza constitutionnel. Après mibu 5 moto mosusu ne fois ya et puis akoya na ni na maponomi. Maponomi ya constitution biso to vota o IDPS boya ki mama. Ndete lobité ko kende ko yebisa biso na tribunal na so zingi maponomeza eza prérogative na bango te eza ya biso ya ko yebisa biso ki maponomeza poto tuno motuna boni déjà misolo tie pembeni pona maponomi to tuno su boni ba réforme de jo sali siko biso bato lobi ke to ko rêver to za distrait mama biso bato lingi maponomité to proposer ki calendrier ba réforme a ko sala avant to ke na maponomi biso bato ba ke to lingi maponomité to proposer calendrier électoral le 3 septembre. Biso bato lingi maponomité to proposer proposition à loi sur la CENI et puis proposition à loi électorale peso ya mama. Nani nda lingi maponomité. Po biso bato ko kambate. To lobité to pesi ba proposition. Yom to ko kamba. Chani mosolo pembeni benga biso bato na cheja misolo boye élection kozala. Nda yango to lobi. Et puis maponomé ko kende mama. Na arbitre nini? Kadimas. Na système de génie. Loi CENI eza na équilibre te. De to lobité. Wana eza lokuta monene. Tokondima yango te po Congolais égal Nations Unies te. Nations Unies za sanga ya baeto basangani pona ba intérêt na bango kuna. Yaka yebisa biso ete maponomi kozala. To tuno ba mituna ya biso. Voilà, tout en tout cas, tout comme qu'on bon lentement sûrement vers la fin, il y a émission à mon canal. Les lois, ce que tu peux retenir dans Italie Bongo. Réponse de Jonathan qui na 2023 cause à moi pas si que ma ponomé ça la République démocratique du Congo. Maman, biso toza pona ma ponomi. Yango mo tata mo kondi Martin na biso to lengela maka chaque jour. Pona ma ponomi wana. Mais ba ko kamaso to moni na miso ya mibalete bazana ba intention ya malamu te ko sala ma ponomi. Yango mo tolobi te to benga ki marche le 15 to bengi sous le 21 pona ko boya glissement ba sielu mukate ata ba juste pa dongo to mafuta mbila ba pakoli ba sieta te po biso tolobi te to ko chaniser le po ma ponomi en 2023 tolobi su te to boyi fraude électorale maman na 2006 ba yibi so ma ponomi 2011 ba yibi ma ponomi 2018 ba yibi na 2023 su ba yiba
nde tolobi te tokomarche mpona koboya fraude wana epuis mbale tokoboya lisusu mama seni politisé po ete mobekoli kondi constitution ya mboka elobi ete seni aza na rang moko na CESAC na CNDH comme institution d'appui à la démocratie. Donc manso ya kosala fo elenge bena lolenge kani démocratie ko fanda to ko zo makolo évoluer. Siko seni onde ba tie na version akadi mao e ko sunga mboka te. Po za seni moko hautement politique. Na pesa ndingisa moke. Seni wana za na ba institution mibale, bureau na plénière. Na ba institution mibale bazoka ba décision na vote maman. Na bureau za na 7 membres. Donc moko kanda autant société civile mbobengi e président. Mibale ba uti na opposition. 4 ba uti na majorité maman. Soto ke na vote. 4 contre 3 nanga kolonga mapona. Qu'est-ce que c'est? Wana likambu. Yango te na kemba na kena plénière. 5 ya majorité, 5 ya société civile, 5 ya opposition. Ba ya société civile ko pona na majorité au pouvoir. Donc ba ko na bali ba ko 10 contre 5 ya opposition. Soto ke na mapona nanga kolonga. Ba kolonga lission to bité na seni oyo fiabilité ezate. Pour la décision ya bango nde koleka mokando na bango nde kozwama nde tobite biso to boyi yango to ko marcher sur le 29 to ko marcher to ko lobela en tout cas na suka mais to beta cette fois-ci li sola ko expliquer ba na République démocratique du Congo est-ce qu'il faut ko expliquer ba tout sans raison maman faut déjà ko loba ete eza soni pona mboka lokola Congo kotala ete toza na constitution o ezo pekisa droit ya ko exiler moto nanko ya liboso toi na constitution zo pesa congolais nyonso droit ya kokota na mboka na ye mama o mboka nini babengana ka batu sans motif oyo mboka nini wana ko bisa kulutu Roland Kachantal wa za mokambi ya DGM tolingi tozo ba réponse na expulsion ya ndeko Hassan na ndeko Gisèle tolingi tozo ba réponse ebele balekana kana babengana bango bozwa ba réponse ya ndeko Gisèle ne boza ko beta CT ndeko Jonathan vous attendez la bonne fois ko pona nini to beti CT mama po ndeko Hassan aza opérateur économique ça veut dire qu'il a créé misala oyo ba kongomani ba salaka wana ya liboso ya mibale ndeko Gisèle aza na makilo yo nanga toza nango na poso mama bakanga ke kaza nationalité belge mikandela kisi merci mama soki aza na nationalité wana akotaki awa na nini balobi ete paya bakotaka awa na babenga yango bapermis de résident po afanda mikolo mike oyo aye kosala bapesi ye permis de travail sikoyo mama totuna soki en amont ayaki na mokanda ya belge donc c'est que bapesaki durée moko afanda awa mama sikoyo dire yango soki ekoki nde fo bozwa bamituka deja bokende kotya liboso ya ndako na ye nde fo bozwa bapulusu botya liboso ya ndako na ye so il faut tokende kaka na institution présidence ya république mama bapaya nyonso bakosala misala kuna oza sûr ke baza mikanda en ordre yango motuna so fo kotamba na bahotel nyonso eza na ville awa bato nyonso bakofanda baza mikanda en ordre non biso tobandi ete traitement eza traitement moko sélective oyo baponi te ye kaka na ye kaka po faut ko rappeler ete mama ndeko asala aza na Congo depuis plus de 40 ans depuis plus de 40 ans donc asali misala apesi bato misala nde boye ya ko remercier po faut ko ete mama nyonso tosalaka etindaka image moko leo tobi ete Congo aza na besoin ya bainvestisseur baya bacha misolo tiko investisseur amongi note moninga ne investisseur babengani lokwa mboa bapesa te explication te koloba babengani ele pona nini oya sika oyesu na mboka na yo. Voilà. Ndeko Jonathan, comment on a dossier de Gisèle maman. Oui, akei to boité. Mais ba congolais nyos bon sentir en sécurité lo na mboka. Kaka mokambia ya mbo wana citoyen déjà lo ba ki ete congolais nyos soka ye na Congo, aza na droit ya kozwa visa de séjour ata na aéroport. Siko maloba na ye, na o bande ko déjà ba senanga to sinani. Yango to lobi te congolais aza na droit ya respect ya dignité na ye. Surtout kaza na bana ya mike mama. Bana wana baza na droit ya ko vivre saine wana mama na bango te. Parce que komona ekoki ko impacter ekoki ko mema traumatisme parce que baite mboka na biso moko mama lo baka itaza mutu ya mboka wana pona nini babengani ye boye imagine to tindi pona bana imagine to tindi pona Congo nde to lobi te fo to mona lobby totala kimia ya Congo lelo mama batu nyonso bandimaka mwa moke batu ya kwende ko mona nande ko Gisèle ba loba nini ke ba ko totende bango bongo bande ko nyonso bakoya peut-être koluka ko investir lolenge kandi kwa sana ça bon te c'est que Congo ya sous terrain ya climat apaisé te po ba komi ko bengana biso lokwa ni bamboa yo za sûr que so ba sekinde ko Gisèle lobby bonga mo somba biye na okende anga somba te azangi ne bonga somba biye
traitement to pe attitude ya bande ko DG MCP ici congolais mon côté to dénoncer yango et puis to kosenga ete makamba bongo ekoma lisusu te au besoin même ba excuse ça ma po ete mokambia yambo citoyen déjà le baki ete congolais nyonso ezaza ndu benzo soka komi na aéroport ba PC visa de séjour DG mona pe ka sala communiquer moko sur yango mama kaka DG mona zonga ndeko nanga yebisa biso abimisa liste ya ba congolais nyonso bana ndu benzo to ba fanya irrégulièrement yo mona DG masala msala okanga bango ba misuku tu nanga déclarer bango na ba élection balakanga bango te pona nini kaka pona bandeko na mibale ndeko san na ndeko Gisèle traitement neza la bongo et puis mba liboso bandanga na botama na mona mutuka DG me ya ko telema na devanda kwa moto plus de 3 heures pona nini est-ce que immigration azana ba bureau te to kaka po ezalaki ndeko Gisèle to lobité lelo ekomeliye lobi ekomela bato musu ndeko lobité faut ko arrêter hémorragie wana sikoyo po aza congolais bien qu'aza nationalité mibale mais Azan a droit à respect le lenge moko na ba kongomani nyonso maman Patricia. Ndeko Jonathan Koyoka Koloba, c'est comme si façon ba expulser ndeko Hassan na ndeko Gisèle, c'est comme s'il y a une main noire derrière. Maman raison expulsion na bango zanini. Si le ezate. Déjà ma personne ba communiquer tango nyonso awa. Boya ko renouveler, boya ko s'identifier, communiquer et identifier ba raison na bango nezani. Toyoka ke non ndeko Hassan na matière avion akei. Ndeko Gisèle ba zué ba kene aéroport to mo ina nenga zo matana na avion na bana bakei. Si vous avez raison, to boite ceux qui bazana séjour irrégulier faut pas kende mais raison. To mona ba chino ba kanga o ba passeport na bango expira ba renouveler te. To ndimi. Si ko ya bango mi balona eza raison eza nini. En tout cas to comme bon na suka mais avant to kabwana yo to beta lisula ya marche aux ali bongo prévu le 29 septembre prochain na République démocratique du Congo. Quand la ville province à Kinshasa mais la République démocratique du Congo er yango yondeko à quelques jours ya marche. Est-ce que vous avez des autorisations na hôtel de ville? Maman, faut que vous rappelez tes marches dans un régime autorisation T. Ils ont un régime information. Est-ce que vous informez hôtel de ville? Maman, tu informes qui depuis vendredi passé mon kolokani, tata mon kunza lansaki notifié bino bandimi. Maman, azan droit kondima to te biso to informer yé. Pour biso to be te constitution et biso droit kaka ya ko informer. Loi sur les manifestations biso droit ya ko informer. Tous l'autorisation a été. Pour nani pour ceux qui te informer, faut to ça itinéraire na ba objectif à marche. Bon objectif à marche yebani to boyi glissement, to boyi fraude, to boyi seni politisé. Itinéraire to ko banana quartier 3 tiko na pe ko tika mémorandum na biso. Yango wana to soki ni wa le 29 bato bazala ni ebele de Congo bila pas sona ba policier na ndeko kasongo ba encadrer sur le lenge kan ba cadre ki ba ndeko ba marcha ki pour buka siège ya décidé. Ba encadrer sur ba encadrer bango pe. Pour bango ba encadrer bango ti ba buki siège. Biso ba encadrer biso lobito ke to tika mémorandum sur le 29 mercredi prochain. Voilà, une question de curiosité en tout cas bandeko bakanga na marche de 15. Bango nyoso da babima. Merci maman. Bandeko bakanga na marche les 15 et belé no babimiti na mbandaka 7 bazano ya kokanga. Bongibo kangisa lisusu bana bato. Maman yo kokanga moto azo marcher pacifiquement pas ça ini. Yango moto na deux ba arrestation moko arbitraire. Pour moto moko te na bandeko nyoso bakanga na bakuta na nzete, bakuta na libanga. Pacifiquement. Bukangi moto. Siko yebisanga mama. Nazonga su musika. Tango to tambola pona kimia wa. Ba pesa so ba gaz bandeko ba wa. Pona nino ko beta gaz na moto ko tamba pona osima ko senga kimia na est. Le 10 juillet tango bandeko ide pesa ba ko marcher contre Malonda mama. Na Kinshasa bandeko mine ba wa donc policier moko. Lelo justification to pe réparation salema. De to lobité biso to sengi obe to tambola na kimia pona ko senga po tatamo ko zoba ko sombele suka lisanga to bandi. Tokena bango boye ti ba ko déposer seni wana et puis ba ko garantir biso ke mbongo ezali ma premier en 2023. Na bandeko baza ko lobake politique ya Martin Fayulu comme bongo théâtre de chez nous et comme nango distraction. Message nous ko lancer na bango. Maman c'est que bango bazo vivre na Congo te. Ceux qui ba vivre na Congo benga mona ete tata mokonzi akosa mosala. Tala biso lelo biso tout belonga ko kanga mapona nini pasi. Nani yango za na sourire na Congo? Nani? Ba moni ndeko Jonathan la ti veste ba lobi ndeko Jonathan l'air bien nzoka monde lo ba na malnutri ndeko konjoli na sima ba bi ke na za bon tata nzoka za malnutri tala ndenge monde ko benga biso siko to lo ba ite bokonjo za bokonjo asomi bokonjo libération ya Congo te to lobi te biso face à bokonjo to ko résister ndango to ko résister to bani ba action sur terrain to ko lemba te ti ndenge Congo yo zo asomi
Voilà, merci beaucoup, Président Jonathan. En tout cas, donc, on a souka émission mokona lelo pa iwapi to yambela kibino azali bongo président national ya parti l'amour du Congo Parc na Mosika Jonathan Ngwele parti azali bongo proche na l'amour en tout cas ba question zaki yangai ba réponse zaki bongo yaye ceux qui bo sepe na émission mokona lelo bo commenter bo partager en tout cas émission émission merci na ndeko mikonjo azaki bongo na sima ya caméra merci na ndeko Patine Sumbo azali bongo na machine sans oublier Egim Putu nga bino to kuta bon mikolo ezali koya bo s'abonner massivement na chaîne na bino Canal King Télévision. Bye bye.